Merci Nabande Konyo Sobalandi ya KNB News chaîne Nabino Bopona. Nalikanisi toujours honorable Jimmy Mukendi honorabilité. Oya sepelanga Nabino to sololaka. Bobenga panda depuis mercredi bolobi somi abamongo tozoyo kaote, somi abamongo yo na télévision. Ngana linga kosala Nabino masolo par rapport au recruter d'informations fiables et vraies. Nalobaka Nabino na lobby tant mwana mboka Jimu Kendi azuli kanisa lobi photo pesa ba information pour na ko étouffer biloko a lokuta ezanga tina ba bobare ba récupération politique na pesi merci na bande ko na nyoso balaninga pendant 3 jours na tamboli sika na zalaki na nganda CC ne pas commandant Raoul bande ko na malalu na bibo wane pas Sébastien ba commandant la police ba ebi likambo tozana bango na tamboli na solo na bande ko ebele pendant 3 jours. Na ebisaki bandeko ya changu parce que eloko ezali faut ko laver ba cerveau ba congolais. Ba congolais batuninga mituna ebele na ko banda nano na litu mutuna liboso parce que tozana minute muke mutuna liboso batuninga pourquoi église catholique se retirer na biloko ya SCC nazali près na bango te parce que na kendaki ko participer te mais église catholique eza église universelle. Et ça là bas montage à liboso ba église nyos et puis yango nde accompagnaka politique ya mboka nyos au monde eza église on a lobby universel eza église ya masécurité soki ba moniki bikamba malamu eza te na likamba zo sala eza surete ba sengo se retirer ou bien nde na landaki papa na biso coup de chapeau na papa ambongo cardinal waza kulutu na ngai azali so kulutu Équateur te maza cardinal église catholique azo kamba bikolo belé à RDC et Afrique. Pas RDC mais Afrique au moins 8 pays. Azali sur pape François Azao Kamba, lingomba catholique ya monde entier, il faut akotala sikani bola mozali. Na lobaki te na to condamné te, moko pe lobaki bien. Et puis pour nanga na lobaki na bato ke na sa église au milieu du village. So na moni malamu eza na église catholique et rien à contredire ou bien à commenter ma bible à se manquer na catholique. Mende na moni alobaki na bakambia ba institution nyoso. Azali na maître François Beya ou azali chargé à sécurité en matière de sécurité na présidence de la République et puis azalaki na papa na biso on a benga la Joe Biden mboso na papa bati lokwe ba solo laki esengeli tope sa bango ba respect parce que mboka etambola ka lolenge wana ngana bana ko senga le linge sale ça c'est la famille ba solo li yangani na kati bato batuninga pona wili bakonga oya bango ya catholique na lobby déjà ko se retirer na bango nanga na bino to éviter en bonne et difforme bango moko baebi au fond ya likambo bango moko baebi basali selonga pour la philosophie mboka kende liboso c'est l'église catholique pour na sa vrai vacciné catholique alors catholique alinga beti juste a kosala makambo zangi tina te nazongi na likambo batuninga pourquoi wili bakonga bimi nga nazali justice te nde na ki ba déclaration bato mususu balobi wili bakonga bimi ndenge nini te nga nazali justice te. Les problématiques ezalaki ke bato nso bazotia mobulu toyiki ki na mbongo ya l'état esengeli ba punza mate esengeli ba tia maboko bango bazo punza mbongo l'état congolais ifati bango maboko pona koyeba banani balingi mboka soki abimi gloire à Dieu et puis topé ça na président Félix coup de chapeau parce que soki ba traiter ba dossier ba konzi ya mibeko wana batali ke esengeli ba sala devoir et bien devise bo ba ko présenter na mokonza mboka azawa na ezalo ko la para eloko bo sa biso ba congolais uli ba konga ko ko sala tête toujours na prison makala asenye ko servir pays mais atambola na alignement o mobuto aloba alignement nde yango bomoni na oki bato balobelinga o mosi na bana ba déclarer que azongite c'est un homme politique ce ba bimisi ba laver culpabilité ba laver comment bino ba besoin déclarer on les montage politique na libota totika ko précipiter biloko ya ndenge wana eza malamu te parce que ko bebi sape nuance ya mboka nazolo balelo bande ko nanga na sololaki nazo saluer coup de chapeau na président ya huissier de justice oti ko participer ou s'adhérer na huissier de justice international na niveau à Dubaï akendaki pona kotalisa ki RDC azangaki na sika wana te maître Francis Ekonzi na maître Mokoma bazalaki wana pona kopesa fierté bokola na maître Francis Ekonzi liloka oyo akendaki ko représenter RDC na ba huissier de justice ya monde oyo asali fierté ya RDC na maître Mokoma
bapesi fierté na innovation ya Faci Beto pe na état de droit bokolanda bango na ba détail lobby na ba émission to banda kososa bango huissier de justice ezali nini esala musala nini ezali état de droit na nouvelle classe politique ya président Félix Tshilombo huissier de justice était à exister na Congo te et na état de droit et na moment époque ya président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi oyo azopesa biso ba innovation lelo nazalaki na ndeko moko aza ancien séminariste oyo tosololaki na masolo ya bien par rapport à vision nga pona Faci 2025 abengaki ngai kombo na Joseph Kai oyo azalaki aza politologue azalaki ancien séminariste wapi na Bakongo na Matadi azalaki na Kibula azalaki ancien séminariste tosololi na ye apesaki nga ba fleur belé tosali na ye plateforme moko ole tosala synergie ya mozito na nani Fayulu ya kolia kambonga Joseph Kabila en coulisses mais na marche ba mona na kite na webi sabino nde tosona bande kwa changu na calmer bango pona ba récupération politique tosololi nde kona zana ba réflexion belé pharmacie na ye zali na kota route Lutendele alobi bato basengeli pharmacie na ye kombo na aza patron pharmacie wana Dieu est présent na route Lutendele on so bokitika na descente tambu dipo ke Lutendele bokomona sika gérard chambre froide moko ezali wana munene sika ndeko bienvenue pe ancien séminaire saso kamba toza ko réfléchir pour na mboka na pesa ki bango idée président Félix Tshilombo Tshisekedi lelo bato yonso bakomi ko se manquer na ye ko bebisa lokumo na ye naza ko rassurer bato na vision nzamba la kisakinga naza mage du roi nazali prophète ya malédiction te ya bénédiction na rassurer congolais nyonso na 2022 rendez-vous ezalinga na bino congolais azosenga social peuple azosenga nini président Félix Tshilombo Tshisekedi azazoba te nalingi lelo na pesa émission yo bo partager ba vidéo na Kambe News bo s'abonner président Félix na vision na moni na monaka o ba ebisaka nga na salle en tant que justice na salle ba analyse onde ko mo ebisanga ndoto atokende ko kwa na libulu président Félix atelemi tosuki ezali vrai na lotaka pe ndoto ya rébellion moko ngai et na Kinshasa eluki président Félix bazuyete na lobela bandeko nyonso partout na yebisa même jeune Jean-Pierre Bongbangele ki na loti ndoto bobo ayebisanga eza vrai ndoto mais avec président Félix eloko moko koleka te parce que azali moto ya bato président Félix lelo toza ko se manquer na landi ndeko Seth Kikuni na Top Congo et pas Mirembo Ketchu aza ko se manquer na chef de l'état président Félix tozo finga lelo lobi toko sepela na tous les Congolais boza derrière nga na kendaki na yebisi bandeko ya changu nyonso bato ya bandundu toza même pays papa moko maman moko totika babiloko ba tribu ba guerre d'esprit ba tribu parce que pouvoir ezala rotatif lelo bozo finga président Félix soki bozo pouvoir bandeko nanga bandundu toza ensemble toza bandeko soki bozo kumisaka Martin Fayulu na Mozito mukolo moko te ba otikela bino saki aloso na ndako président Félix azali perere akoleka na ye mais akotika biso na sengo moko na solana ba sage basango ku chapeau na frère kala la mukende sika azali na maison vieille ya basketiste wana Wileri na solana ba notable belé père Didier ya basketiste provincial na biso na solola kana ye azamo kambi ya Lingomba CSM président Félix toza ko négliger père Barthélémy na noviciat CSM na pesio mbote na ba innovation na sika na noviciat CSM ya Mbudi président Félix toza ko se manquer na toza ko finga ye aza unité de mesure na ebisi congolais nyonso bolimbisa ba ndeko na ba congolais président Félix akosala biso surprise na lobi na bino lelo président Félix ba voyage tozo finga ye eza pona koluka bolamu ya mboka soki na rassurer bino à partir ya décembre tu janvier 2022 bokomona makambo bomona na noté parce que peuple azo tout na tracasserie le kinet na pompage même na 21 ans na ozonga ba okanga bato na ba moto ezali vie le kakanango mais ate ekola nyoso ka président Félix ba voyage na ebo ebelo kazo créer te toza bato to tambola na se mission bitambola tambola azoluka bola mboka président Félix aza mutu lobi bokomona osala makambo ebele toza na bato bazaba sage tozo discuter makambo mboka ba ingénieur Serge Kititi na Mbudi bato ebele ona kendaki na bibwa ba papier mpiana na wazaki bourgmestre ya Maluku tozo solola makambo mboka toza na bato ebele tozo solola to sololi batali président Félix soyi natali si bango
tozuka na raison que oui aoki ko sala voyage à Pambate président Félix amona poto au surtout la voyage te makambo toko selaye baza ko sala montage pour na lobby social e bonga mboko ezalaki libulu français bazolu ka ko sipa ba truana ba congolais na porter gara ko sabino que na 2022 président Félix a ko triompher nazana fierté wana na solana ba sage ya mboka oyo na solana bato ba sengi ko pesa biso boanya na éducation moko ezali pensible éducation moko ezali clair président Félix azao tozako se manquer na babisité na sali 3 jours na makambo nazokende na bibwa nganda CCT na kati ya Singainga na koloba na TV te na likama na zanango mais président Félix a triompher bande kona ba congolais totika balamba mama soki alambi na note biloko ba ukabola te naza ko rassurer ba congolais na landaki ndeko 7 kikuni soki kiponi soki kikuni wazaki candidat malheureux na 2018 a komi koloba na émission ya Miriam Bokesu que non président Félix aza bilan eza 0 bongo ye 7 kikuni wana lobi aza opérateur économique mais sur les atouts politiques ba présentera ba fait na ba bien fait ye asala ta po moko na Kinshasa te na lingina lo ba vérité nazo senga ba top Congo ba orientaka ba émission na bango basala encadrement ba émission tango botuna la mituna po mutapesho sando ya 200 ngana zo mbongo pa président Félix te na sala ka pona mage di roi pona bolamo mboka pona intérêt à population bino bato ba flatter bozo kosa ndeko 7 kikuni na top Congo c'était vers 20h 21h aux gens se manquer na chef de l'état oui tous en état de droit aux en liberté d'expression mais tous en pré campagne tous en na campagne te soki ozalaki na ba programme na yo to carnet na yo kokoma président de la république bon ndene au comité nzamba yebi et puis na lina bisa yo muto za na opposition ngo ezalaka nini na ba États-Unis ba opposition ezali libre d'idée yo za na idée na yo o interjeter na population sali ba tout politique boza ko arriver kaka na objectif moko pona osunga mboka mais combien ko se manquer na président ko finga président de la république bongo na France na tango ya François Hollande azwaka pouvoir ndeni adversaire na ye abane ko critiquer ye bokenda la poto bosala ka jumelage te pourquoi ya poto ke makambo bozaki na mindele bo présenter na ba africain a tout le temps bozako dribbler ba africain ngo bisote parce que na tambola kananga na bimapeli bana mboka na kotaki na Egypte na bo afana madi sika na bana district ya madi jamais bato ba oloba mabe asisi président na bango mais bino bozako loba ka mabe afachi ndeko Martin Fayulu bosali bo se liguer pour na pouvoir afachi moko bozo pouvoir tant ba se liguer pour na bino boko sala ndenge nini ndeko président Félix azana problème na honoraire président te wazali sénateur en vie Joseph Kabila parce que ceux qui bazaki na problème bolinga bo mona ba télévision ba guerre d'esprit na ba mbale zarakate ezabiso ba to profiter to flatter vu au départ de celui qui l'écoute to kenda ko embrasser ba idée ko pesa bango po bakutana ba mba ba za bien éduqué ba sala alternance Joseph Kabila so azana dossier na ye pour na mindele na lobaki na émission passée eza mindele ba pesa biso pouvoir ne ba solo ka ba bien na ye lokola mama na biso li vilembe na bande ko ne ba sa ba bien Joseph Kabila ba kote na salité wana te na lobi bien Joseph Kabila za prudent soki ba okuta ye etali bango menandimi yango te na bi Joseph Kabila Kabange c'est un patriote mais tout tika kuta nsabango na président Félix Tshilombo Tshisekedi parce que bazaka même diapason ou azaki président akitani na moninga ne pourquoi to kuta nsabango tout le temps il faut to sala la politique à diviser pour mieux régner ndeko 7 kikuni nazo bisayo ozani opérateur économique to baba lusaki vana awa to baka ba dokolo baza ba opérateur économique bada kombole ba succéder biloko wana te totika ba je wana oza ko salela ba tapage na ko somba ba Varese na ko sala commande na Turquie Dubaï oye ko tegela ba bikipe awa na caché Adidas on se connaît to yebani ozale kinanga salela politique na vie bien na sengi Miriam Boketu asali no émission wana abenga ngana débat na top Congo ngana s'affrontaka nanga bozo banga to s'affronter na bino même pande ko boso la politique et pas Israël Mutombo pona nini boko sala épaté na ko épaté bino sérieusement bozo la battu on makambo sa population bobo to s'affronter neni boyebi parce que vérité on est rattraper bino
totika ba blague wana président Félix azana idéologie bana poto azali diaspora ya kimia akosala bêtise boko sa makambo te nazoloba meme lelo likambo ndeko Kibasa Augustin Kibasa za mwana ya bato baluka bolama mboko rame console linge sale ça se lave à famille mutu moko ta tumanda ko ba parane batika zika na ndako Augustin Kibasa alobaki makambo malamu na landanga moko na zalaki pourquoi tomba te na motion lelo bokomi ko attaquer Tony Mwaba to bato basala montage wana so ino bina tanga bino na TV bosanga pelo ko mokote la vie ou la mort est dans maboko nzambe to tika ba montage politique na ba récupération politique na kosenga na bato tozo raisonner na bango malamu to de peuple congolais za facile à koyoka bato bako sabango mais azozela teke mboka ebonga ya omoni mboka neke na anamburiema Joseph Kabila aloba na souci ya mboka question na zana 15 personnes mais mboko ezui changement eloko ezanga ki application ya décision toza la ba congolais toza ba patriote mboko bande konanga na moni ndeko mo akomelinga to soboza ebele mais to lingana au Congo liboso mabanga ezana na problème tende boluki boko melangawa na sepele na mama na ngai Tania mama Tania Mumba komelinga eza malamu nande ko na longa ngo popine ona zaki pane na maadi na buwafa na mono zana Kinshasa na koya kotala yo eza ba ta ezo permettre te oyebisi ngo zana congé na tangi bana senti verte nyos mama Mimi Bongondo na papa Tony Bosongo na bana nyonso ba GDO bana na ba Francis Kalombo na koya wana ba Eliezer to sa na bino loko moko peuple congolais na lobibo na ko sepelisa bino na profession lelo ezali facha ko triompher 2022 na siejaka na ete na tambola makolo nazo souffrir mais eloko malamu balona ka malamu baboka ka libanga sena mbumo eteli adage on eza biblique mbumo yangae neti ba faelu to ko attaquer bango te liboma est-ce que muto saboki la mabanga aboki la ka soy mais muto mayele nde ba finga ka batonga na ba quartier l'homme de valeur toujours l'objet de critique na lobi na ndeko Félix akolongwa na pouvoir 5 à 10 à 15 ans mandat na ye eza mabete mais loko ezali souci azo voyager nazo sa peuple congolais moi je suis membre de l'Équateur naza makolo mais na soutenir président Félix to changer to tourner page te azapo na bola mboka na ba Augustin Kibasa tozo finga lelo ba Tony Mwaba ba innovation sur Tony Mwaba ba komi ko attaquer eloko musuna bosana ke ezali na obeta 7 na mesa ezali famille politique ya chef de l'État pourquoi bakoye la bino détournement moko za clarté bosaleli yango bo interpeller ministre o ya za famille politique na bino papa Mbosso Joe Biden to luka ko enterrer biloko wana to enterrer na Biden moko alokutata ko lia batombongo za sage au banda pouvoir politique n'époque ya Kondo Maréchal Mobutu Sese Seko biloko moso talibo critiquer na bureau ndeko Tambwelezer tango Jean-Marc Kabunda sengi ke bara battre salaire ba député na ena ve mouchard baluka ba simba ena palore ya Assemblée nationale j'étais là à couloir wana totika ba Jean-Marc azana souci bara battre salaire pour na occuper ba secteur musu d'être armé pour na budget ba telema Jean-Marc Kabunda mais mise longia bandoki ki yende ali aka ba société sala non za ba récupération politique na za église au milieu du village Joseph Kabila za congolais za ndeko na biso si y a un problème avec détournement on va voir Jean-Pierre Bemba Gombo fait un politicien à Salaki Boloko na CPI plus de 10 ans mais lelo azali ko sunga mboka pona ba conseil ya mboka pourquoi azolo ba mabe pona mboka te bozolo ba mabe pona e o ali akabote Jean-Pierre Bemba za milliardaire azamona ba bourgeois boyoka tango papa na biso Jano Bemba kufa ba société belé kangama na Europe cause na pesa na télévision te na respecter ba ligne droite coupe na international mais ba Bemba ba ebinzala te ba kufa benzala te na ba kokololo na bango mais batala ba intérêt ya mboka ba sa ba mage ba sage ya mboka soka moni ki président Félix azana dérapage te akwa attaquer sur quoi et puis ndeko Fayulu ale mbongo na yise ba na changu pendant 3 jours yena vient na Adolphe Mozito vient na respecta mingi bokilo Patrick Muyaya ba benda kilare na bango na pesa chiffre na boko lobawa balia kilare na bango pande ko Joseph Kabila Kabange pona ko ambreke ndeko Shadada banda otamba na mutu ka boy bomo na sinyo akoma ko tambola penza yemo ko lure ba pesi bango gaz ba congolais to bosa na makambo facilement ndeko Shadare Emmanuel to ibaka na ba Kalev na bande ko Minako boka Minako liso mabunda sana na page
te basela biso montage politique balimba récupérer biso na conscience ba congolais tous lever émission lelo naza ko sala éveil à conscience bandeko ba congolais o bobenga bolobi to sala ONG ba ONG pour ndeko Félix Tshilombo oza na innovation na nouvelle classe politique ndeko na Christian Bosembe siko za na pesa nini ba mbote siko zali to sala président Félix Moussala bato bazana ba ONG bobenga na numéro 081 788 62 35 081 788 62 35 tout ça le président Félix Moussala ba mona kaza mona mboka communauté exigé kaza mona mboka biloko ba pakola président Félix Tshisekedi Tshilombo za été boko mona 2022 naza na message moko qui triomphe en 2022 social autoluka ba monango na tikala jamais ko sala démarche pour na okena présidence de la République ni na kanchachi mais na ibma kamune tambolaka naza na basango bankadranga Félix Bonzeka moninga président Félix était en bozokolo ebisanga olobi président Félix akola na souci moko boye ya amitié na bino Félix Bonzeka Robert Malila bolobi nanga ke bozapo na président Félix na kotambola bomona diminuer par rapport na otina Abou Wafa na district ya Madi na kopesa bino ba innovation asika ke président Félix asala ka voyage à Pambate ba motard bozong sa confiance à no président Félix tracasserie à pompage o ba okanga bato na butu à partir à 21h bazozo ba motard bazokanga ba mbonga mona zaki wana commandant Putu azaya police d'intervention to zana lobby na zonga ndako 1h ba briskanga chaque jour na ba koluna heureusement musana reza malamu bomona na potate bomona na kufite mais ba police ba rendre président a comme impopulaire ministère intérieur ba policier tracasserie les kina kitambo magasin na commandement partout na badara bo badara ezape na mingi tepo commandant rôle na Gilles bazusa musa malamu pona lokuma président Félix kuna penza makambone zate na changu mais zaka na commune na monga liema na monga full champion mopanga na lobi bate yebisa bato na yo bokita na ba descente na kolobi makambo OVD na régie des eaux émission prochaine na mercredi na sengi ba congolais tous en a confiance à président Félix naza sûr trop sûr social autoluka libumuto kozana président Félix akosala o mokile sala na noté na Congo tous en a confiance na et tous on sa confiance à mona mboka les linges sale tous a famille makamba famille misapizomi bongo to kata mosapi moko to kokoma na manka ne ozabiso ba congolais pour na président Félix na lobi na ebi na zolo ba naza ko s'engager nango ndeko wile bakonga to rendre Moussala chef de l'état malamu pour qu'on kende liboso to tika biloko ba autorité morale na pesi mosi na maman Esther Bangwa Bochilomba mère de mère na bana nangai na pesi gloire de l'Éternel zana chikapa olo batiaki loboko na mona nangai lobi dimanche na Tony Bosongoi manya basambela pour na mona nangai église lekai malamu bomona ba image balobi pour na fachi beto bande kuana bazaipe bato a este ndeko wana ko l'église za mongo to solo na pasteur nangai na boy kotanga kombo awa to lingana pona Kongo kende liboso soki bomona kinga toza toujours na réalisation na caméra ya papa na biso Timothée Chima papa na biso Timothée Kaembe na coordination ya Jimmy Mukendi double pour moi l'icône ya presse congolaise boko soya yango makambo etsikali na Jimmy Mukendi to kopesa makambo bobandi ko effacer président ko simbate ndebo ko monanga na émission prochaine to kozana bino toujours ensemble ciao to kutani mikolo koya merci.